Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Papa Simon Kimbangu Tanganyanya.
Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Muzola kwa ye mwana ye tata mwanda velela tumwendi mvaika ya tata nzambi. Tata nzambi kaisa munkhangala kakako wakulumuka yelu yalu lwandi lwa zulu twena kintwadi yesedeto tata mfumo mbanza tata yandi inkengidi a Yerusalemi ntungisi yenvyengisi a Yerusalemi yandi mpe mbangi ya kimonomeso mumaonso na mavyokanga mu Yerusalemi tuka muna 1921 na telumbukia unu wena yetu kindwadi tulombele kwa sedeto tata mfumo mbanza watutela mana betubana tabubana kembote Faki tovana sedeto kyambote munkumbwase ye mwana tata mwanda velela munkumbwase ye mwana ye tata mwanda velela sedetangisme oye tumweni tata nzambi mumeso dyambu dya ngitukulu kali babingi bazeivo nzambi kakenako nzambi kamonikangako nzambi kalendi kala munduko esungula nzambi kalendi kala mukanda dya vwezuka dya bandombeko kanti chiluluza mfumoto Yesu Kristo yandivokwe chiluluza mfumoto Yesu Kristo zizilungana na mubeto tuka mumvu wafunda dimosi kamanana yelunana yensambadia mukya kumi yezole mungonda yavwa kumongo wabangu mumumongo wa mbanza mbola nkamba dibikuluvo Yerusalemi dyampa tata Simoni Kimbangu mwanda velela nzambi wakulumuka yewena yeto kindwadi na telumbukia unu tata mwanda velela vwendi mukati kwa Yerusalemi kindwadi wakangwa mbyenga tululu mundungu utubokilanga fotono bandibu di mulangu bankadingi di mumafuta baniki ni bonsubutuniki nanga kafe kansi muntu ukangwa nga nzambi kakangwa ngako dio diene diate muna kadisuko kansi muntu etata Simoni Kimbangu Kyangani bongele meso nzambi azinzambi sedieto
beto bana bako tukulombele watu tela mana toko bana Kiambote. Twavana sedieto Kiambote munkumbwa seye mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kwa twavana tekila twavana ndinga kwa mfumo wa fete tolobi boye topesi maloba epa ya mama directrice générale. Na kombo ya tata mwana molimo santu papa kimbangu kiangani nzambe molimo santu nzambe kati na bato ya yambo papa tosengi bolimbisi pamba te na komona na koyoka na koniata na kosimba tosala kama imalongo balite liboso ya misu na yo na mayele na biso ya bomwana tokoyima imaka tango kotinda kamisala tango bambuta bakotinda kamisala tokoyima imaka tokobeta kama baku ya ndenge na ndenge papa tozali kobele bana ilimbisa biso ya mibale papa tozolisi matondo likolo na matondo obateli biso uta 3 octobre 2024 okomisi biso lelo na 3 octobre 2025 mingi tozalaki na bango basilaki kotika biso ndakisa na Congo Brazza mama Beni outaki kotika biso dimanche le 28 azalaki na biso elongo na ndako ya Nzambe asali animation na animation wana asali mwa malaise ememie na liwa na Lualaba ndenge moko na Kinshasa bisika na bisika papa tozali na bana na yo ebele basili kozongisa molimo epai na yo papa bazalaki balanga nzembo ata na nzembo oyo bayembelaki yo ata na misalo basalaki Nzambe molimo santo yokela bango mawa tala na buku na yo ya bomoi na livre ya souvenir obombela bango esika kuna na mboka na yo ya bule papa tozingami awa biso banso esika ngai napesi mukongo bakolege na nga bazali kuna ya jeteki ya fliki ainsi de suite elingi koloba ete ba mouvement ya lingomba mobimba bazali représenter awa biso ba jeune oyo zali kotutela tolo po ete basalela yo musala bapesa yo maboko
kasi papa pasi kozanga misala mingi bajane bazali awa badiplome ezali kopola na kati na bavalise mpo na bozangi misala me na 1921 na vula ntango balandaki yo olobaki bozonga bokende kotanga mpo na nsima mikolo bino nde bokotambusa mokili bajane papa misala ezali te mingi bajane ozali komona awa bakoli papa baza na posa ya kobala bakende kobanda kobala ndenge nini makoki ezali te mingi oyo babali papa mabota ezali te me nzambe nde moto apesaka mabota papa fongola opesa bana na yo mabota mingi tozali wa maladi ya ndenge na ndenge etondi mingi bazalaki na posa ya koya bakangami na kati na banda bakangami na kati na bahopito yo nde médecin ya bamédecin papa sunga bana na yo pesa biso tonga ya molimo mpo tokoka kozwa kimia pamba te ntango tokowumelaka kati na pasi bamokili to bamoyini bakolobaka ete kasi yoka bango bazali na nzambe oyo bakotutelaka tolo bongo nzambe wana azali wapi kasi papa biso toyebi ete ya solo tozali na nzambe ya bomoi oyo azali na biso akolala na biso azali kolamuka na biso me papa soki tozali kowumela kati na pasi bazali koseka mpe kotyola biso yango papa molimo santo yokela biso mawa kofinga kotyola ebandi banda kala ekomi ntina nivo ya kotyola yo papa ezali kosala pasi bazali kososola te papa posa ya koloba mingi ezali papa maleli na biso wana okoyoka ngo na kati na nzembo papa dirigeant bisengo na bino Glory.
aloba na biso kati na nzembo. Bango bayebi yo te, bamokili bayebi yo te, biso toyebi yo. Tata Molimo Santo, lokola biso toyebi yo. Mokanda mwa Nzambe molobi ete oyo asiakelika na ye na nkolo azali lokola ngoma ya Sioni boyenganaka te. Biso lokola toyebi ete tozali na Nzambe na biso akoyokisa biso soni papa. Ata na nzembo toyembelaka yo, ata na misala tosalelaka yo papa. Yokela biso mawa toye kaka kokibwaka na makolo na yo. Nakeke nyonso soki mokili ebeba ya banani baje suka anda misala oyo papa sengaki. Papa Diangenda le 2 janvier 1992 yambo akende poto pratika biso a changé nzoto. Alobaki bana tangu tokozala te bakotuna bino na mokili bino nini bokoloba batata na biso batikelaki biso bolingo mibeko misala. Papa Charles Kisolokele Daniel alobaki bino na bikeke nyonso bolongaki te. La 4e génération tobwaki libino génération. Dirigeant oye, dirigeant oye, le 3 octobre oye, le 3 octobre oye, le 3 octobre oye, Pono papa, Pono papa, dirigeant, 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 dirigeant. Tata Molimo Santo. Na biso bilaka pasi esili koleka nde na tina ya misala papa. Ba conteneur misato etelemi ezali lokola elembo papa. Tango lobaka tako toza mitu makasi metomekaka mwa muke kolanda chapa. Ba conteneur misato moko yango kuna moko yango moko ezali ko representer makuko misato oyo yo lobaka na biso oyo ekoningisa mokili mobimba yangwana papa. Bako fongola po omona biloko ezali na kati pe ndeko moko azali oyo akokende kolimbola papa. Bashi ya munene ezali kuna akolimbola biloko nini yo tozomona po biso oyo tozomona kaka tozomona vert rouge soki nini bakolimbolela biso toyeba nini ezali kuna na tina ya musala biso bana na yo toye maloba papa na kati na nzembo. Papa dirigeant tata biso bilombe bya yo toye. Tata biso bilombe bya yo toye. Biso bilo nega yo toye, apesa yo moko, tomo sana, ola bisa bisambuya, otomamuya apato kisaka biso, tokole mandate eko pasi, eko tugiso. Atombo muna akwatunisa kabiso eko mandati akakopasi eko tungiso Mukongo te yosi kata siba biso
bazali esika ba conteneur eza baza na bafongola bofongola ba conteneur tokita place wana bafongola ba conteneur bandeko baye oyo bazali na loboko ya gauche ya papa Mfuma Mbanza tofukama po bapapa bamona biloko ezali kati na mituka. Dirigeant oye. Bambola libota ya bai. Solo. Bambola libota. Jambe batela tokoinda. Libota na yo olinga. Tozala kina biso batote. Kimbangu oye iko bikisa biso. Jambe bambola. Bambola libota ya baindo. Bambola. Zambe bambola. Merci. Solo. Bokonzi. 1, 2. Bokonzi boyo ebelemi. Sepelisa biso bana bayo. Tosolisa biso
toyeba yo kolopambola libota ya Merci, 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 merci. Dirigeant, papa tango azwa ba explication pe apesa biso mayo ya bombela kibiso. Merci. Dirigeant, oui. Au combat tata, moi on appelle tata Molimo Centre. Damien Abisso, présentation, il y a cadeau phare, ils allaient dans 2 phases. Phase, il y a Liboso, ils allaient nous présenter la généralité, il y a la machine Nyon, il y a na bâche, échantillon, il y a chaque machine. Donc, dans la généralité, tous allés dans la machine, ils allaient séparer dans les modules. Ils allaient module, il y a les bosso. Module, il y a les bosso, ils ont représenté moulin, décortiqueuse dans usine. Maintenant, pour que te expliquer, moulin, ils allaient dans 2 phases. Il y a une phase où ils ont nikisa soya, il y a une phase où ils ont nikisa masangu, farine et masangu. Donc, place papa zo laxanzete, wana ils allaient des moulins, où ils ont nikisa soya, na masangu, ils ont nikisa 1 tonne par heure. Donc, il faut tout bon pour la matière première na stock. Au lundi, ils allaient ba décortiqueuse. La quand ba décortiqueuse, ils allaient ils ont épulché ba nguba na masangu. Donc il y a katikati ils allaient il y a riz, il y a l'osso. Donc ils ont séparé ba poso, mabanga et puis ils ont mis ça produit fini, il y a l'osso. Longo ils ont été nguba après au lundi, ils allaient usine, il y a Papa Boka rapporte comme ça, tout mais pour avancer. Il y a conteneur. Voilà. Assez, tous allés dans l'usine, il y a transformation. Usine à transformation, ils allaient module, il y a les bosso. Dans le module, là, tous allés dans la place où ceux qui ngouba et aussi les côtés décortiqueuse et qui dans la place, ils allaient prévu pour ça la tri. Et ça la tri, tu vois qu'il t'a manqué parce que papa Zota l'a tout expliqué. Vous allez quand même Clément. Donc, la machine, et Ngouba, ce qui est Kei, ils ont ça la tri, il y a Ngouba. Ngouba, il y a Malamoune à Kopola. Après, et Kei, na place, Bazo Kalinga. Sur place, ce qui est ici, Kalinga, et l'équipe, na transformation, il y a beurre d'arachide. Donc, donc, après transformation, tokoki ko commercialisé. Capacité nango, il y a 1 tonne, il y a transformation, il y a beurre par heure. D'où, papa, n'ayez te présenter Bino. 3e module. 2e module, ils allaient récupérer huile, l'union sur eau et bima la transformation, il y a mwamba. Pour comme huile végétale. 3e module, ils allaient récupérer les déchets nyonso. D'une façon générale, cadeau phare au choral des dirigeants, des dirigeants à travers le monde. C'est Peli Kopé Sayongo Lelo, en fait, il y a le 3 octobre. Papa. Toyokana papa omoni musala oyo bana na yo basali nyonso wana tozali kaka kolanda ndenge ozali koloba na biso kolona pe kobokola tozali kaka na kati ya misala wana nde papa mwa maloba muke tozalaki na yango biso bana na yo nde yango wana tosilisi na kombo ya tata mwana molimo santu amen.
toye na ba fleur pour na ko renouveler alliance. Papa okomona ba fleur mibale d'habitude ezalaka moko tozali kolimbola. Ya liboso ezali alliance. Toye ko renouveler alliance na biso na yo tata mokonzi abule ndenge obatelaki biso na 2024 toye na 2025. Le 4 octobre 2021 ezali mukolo oyo yo obimaka na boloko lobi banda lelo boloko nanga esili. Papa bosenga na biso. Lokola lelo ezali le 4 octobre. Biso pe tosengi bobola na biso esila. Dirigeant ye. Pona papa. Pona papa. Dirigeant. Lelo ezali le 4 octobre papa. Ndengo boko la kandika ya kopola papa kumpenda liaka. Eloko ezangi opo bongo la biso komba. Nande bosenga na biso ya le 4 octobre. Fleur moko ezali ya alliance. Deuxième fleur. Le 12 octobre ezalaka anniversaire na yo. Mais le 12 octobre mingi kati na biso tokozala te. Nde na tina wana papa. En avance déjà biso tomi peseli fleur na biso ya le 12 octobre pona joyeux anniversaire. Kimbangismo ye. Dirigeant ye. Susuni. Mokolo yo, il y a le 4 octobre 1951. Mokolo moko ya munene ndenge uti kolanda epa ya mama directrice générale. Yo déclaré banda lelo na boloko na kozonga lisusu te. Papa, uta le 4 octobre 1951, lelo 74 ans. Toyebite papa, biso bana, tangu nyonso na mabondeli na yo, boloko ya mutu mwindu, 4400 ans. Nini esengeli tosala? Pardon nini tosengeli kosenga? Likambo nini esengeli biso tosala? Oye kotuta motema na yo, porque boloko ya mutu mwindu esila. Toyebi ya solo, ke bakoko na biso basala kama be. Lisumu wana tosengela kayango bolimbisi. Lelo 33 ans. Papa limbisa bana na yo. Limbisa bana na yo. Limbisa bana na yo. Tozali na isika mosusu tokoki kokende te. Tozali na tata mosusu te. Pobelese yo. Dirigeant. Kaka. Couple ya liboso. Nzambi wa uto sambanga fina mado.
Sedieto lombele wa bakafulu watu sikidikisa. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Universel. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Dirigeant oye. Dirigeant oye. Dirigeant oye. Eunui. Embazi. Bilungu Biakului. Yangalala. Esengo biesengote. Kiesevoga. Sai vogan sai kwe. Na kumbwa tata mwana pe tata Molimo Santo. Yali boso na pesi merci na ba maman nyonso. Na senga ki mabondeli. Ya solo mabonde na biso efongoli nzela ya makambo nyonso. Esengo te ba mama. Pamba te na ndenge mabondeli ya ba mama batu bazaki na doute. Batu pe bazaki na posa mingi te. Bazali bi bazali te. Kasi preuve tomoni te. Biloko ebimi te. O baki bazaki kokanga nzela bazali bi bazali te. Ebele. Kasi oye salami epesi kitoko. Ya solo. Obe ya ba mama na rutendele. Esi ekomaki. Ya biso ba dirija ya programme Nkamba ya Ngoyo. Tango ba fongoli kaka emotion esalinga ipe. Est-ce que le coup est comme un Nkamba, pas au Kangasunzela? Ngai na koloba mingi te. Vous en avez un programme ebele. Pamba te ezali
Les lopes vous ont défilé cadeau. Ils allaient bien, ils allaient. Hein? Vraiment, tous ceux qui ont théorie, na pratique, pardon, tous ceux qui ont théorie, c'est comme pratique. Et mon année bien, mon année. Nazaki koloba, soja, masango, nguba, loso, nyonso wana nazaki koloba. Lelo ki mona mweso mona libe mona lite. Chorale des dirigeants tiango na pratique, eza bongo be bongo te. Kolia na koshabala na ezali awa. Pambate bapapa bazaki koloba ke toza na kitende ya noir na ya rouge na elongi ekolonga bien ekolonga te. Ingénieur Bazalité. Basava Bazalité. Basava Alexandre Misapi. Oh, en tout cas. Tomoni yango esengonde yango wana tozokende malembe tozokolanda matambo ya batata na biso bongo be bongo te bateyaki biso mingi makambo tozokosalela bango nde batikaki balobi biso tokontinue yango tozokontinue tolobaka malamu koko ya Abraham Fondation kolo Yesu aye ati bamir tata kimbango aye biso tozotia nini toiture na ba porte na ba fenêtre yango tozotia sekanaro nayo kabino. Oyo kuseka ya commandement eyokani mais boyibiki mosusu ozozela biso liboso tosala pe tosala te. Bozomona biso tosali boye
Kibati. Tango yoki kerina to sollicité yalbi. Oui, biloko tomoni yango. Bokeno la terrain. Banda ko etongama toko sa biloko wana. Boko sala be boko sala te. Et où met la terre? De wana pour nangai na lobby 10 sur 10. Merci. Ngana sisi na peti na papa Mbenza. Voilà. Merci papa, ndengo pesifi ngai nzela. Ngai na koloba mingi te. Kasi nalobaka ngo tango nyonso eke papa Simon Kimbangu Kiangani azali kolanda mai oyo batata batikelaki ye. Voilà. Pwete akokisa bilaka nyonso te. Ango alobi eke ye azali mokokisi ya bilaka. Tolobelaka tango nyonso makambo ya 5 mois. Soki tozali korepete makambo ya 5 mois parce que manso oyo ezali komonana mpe kosalema batata si balobelaki yango na 5 mois. Kasi na ngai balobaki na ngai boye. Tokopesa bino balakisaki nga papa tukemboso pwete naponela ye bana oyo bakozala na ye babanda koenregistre makambo nyonso oyo bango bapapa babandaki koloba. Banda papa Kisolokele, papa de Alungana, pe papa d'Angena Kontima. Pe papa Bobe, audiovisuel nyonso ye enregistré yango po ete ba archive wana balobaki po tata tango akozwa mosala na ye tango abanda koloba mpe kolakisa bacritique to maloba ekozala ebele ke batata na ye batikelaki ye makambo yango bapapa bazalaki ndenge wana te ezoloba mite ezolobama te. Kasi na tango likambo ndenge wana ebimi yo Mbenza na bato na yo
boluka ba message nyonso totiki tango bokotia yango sika na tango wana bato oyo ozoloba bakokanga minoko bayebisakanga ndenge wana yango banda lobi ntango nayoki maloba ya papa na kati na ndako ya Nzambe bosambisi ya baderosi bamorel oyo basambisaka papa Simon Kimbangu na Mbanza Ngungu ngai toke koluka makambo nini bapapa balobaki mpo na likambo wana. Alors toye komona makambo ya papa Kisolokele ndenge alobaka na mokolo wana. Kimbangismo oye tozala bana botosi ndenge baza kotinda biso parce que na message oyo tokotia après 5 mois de 1989 p na 1990 ndenge papa Kisolokele akendaka poto pe bapapa bango nyonso mibale papa Dialunga na papa Diangene bafandi ao na Nkamba bozongi ya papa Kisolokele ayaki kopesa au revoir na Lingomba koloba ete ye akozala lisusu te ye akozala lisusu te abombaki te alobaki pwelele ke ngai nakozala lisusu te kasi akendaki kosalela yango wapi na commune maire kuna na Bukama na commune ya Lingwala eza ndenge wana kuna na paroisse ya Bukama na ntina nini akendelaka kuna parce que ye en tant que mondimi bayebili ye na commune wana mais message ezalaki ya bandimi ya Bukama kasi e concerné mokili mobimba bakimbangiste pe alobelaki makambo ya misala oyo ndenge tomoni yango choral dirigeant batindi biso kotinda epai ya papa Simon Kimbangu mkiangani eke bosalela nga boye eza boye tosalite yango biso bamisusu mpe totikeli bambuma nyonso tosala ndenge papa sa kotinda biso tosala bisalela te oyo akotinda biso yango nde tokosala eza boye te yango nakokende musika mingi te mais tozala attentif toyoka maloba ya papa Kisolokele alobi makambo baderosi alobi makambo ya bamese Morel ndenge basambisaki papa Simon Kimbangu lifuta nini oyo balifuti nini bango bazwaki kasi baza kobanga eke mutu ya yambo bakokuta kuna esika tokokendeke papa Simon Kimbangu tokolanda attentivement mutu na mutu ayoka papa Kisolokele mpe alobaki te tozokolela mingi na ntina na misala kasi goloba teke tozoyoka misere ya pamba tokosepela tokosepela kasi na oyo bakobomba mibeko yango tolanda maloba ye moko eza mwa molai mais tofongola matoi toyoka ye moko et puis asunilaki bien que oyo au revoir nde na ye kopesa bino nakozala lisusu te o mingi tozokolobaki bapapa batikaki koloba te tokoyoka soki batikaki koloba te papa Kisolokele soki batikaki koloba te biso nyonso tofongola matoi mpo tokoka koyoka batata na bamama natondi bino kotonda nakendaki Mobembo nakendaki pour 3 mois ikawa navandi 6 mois na poto
makambo ebele eleki awa na nsima na ngai. Papa ake na Nkamba, toye kokutana na ye kuna na Nkamba. Masolo elaki na biso ya katola. Bana soko balbe barekipere bino yadi pa te. Malongi to bino tout le temps. Kasibo kani yadi te. Bolingo yadi te. Balo sili bino filet ya récupération. Soko obunga nzila jonga na nzila na yo ya mondimi. Esengo eyala na yo bientôt. Soto sali makasi te mawa eyala na biso. Loyebi batio soto baba na lingomba te bakutala bino kaka. Bakutala soko ekuse réaliser ou bien ekuse réaliser te. Soko se réaliser kasi bino okoti te koloma te batata balingi biso te. Tolingi bino mingi. Yangwana malgré maladie, malgré makambo ebele, tu as dit tout le temps na bino pembeni. Soko ninjobu nganzira tobino kuna okenda dibule adi kuna longola kuna. Jonga na nzira malamu. Kasi mokolo ko yala moya ko récupérer bien que yadi te. Tata pasteur albina bisunini. Kana camion est panne. Il faut le salaire entretien, va réparer, le salaire entretien tout le temps. Bisubandimi, tout le salaire entretien. Ma moyenne, c'est tant on sait que mutu na mutu ajonga na bilana hiyo wana kanisa te anga na lati na zone mer papa aliwana na kuleka kaka no soko wadi omibongisi te ebe eyala lutalo papa na mboka baka lutalo retard wana donc soko omibongisi te tango kuma wana na yebi yote kenda kuna yali soni mingi bisubane ya zone mer lo yebi makambo yoso tu natanga zone mer puissance ango kana na misala kana na nini mbote ya la puissance ya solo biso sotutu ya la mulongo tukenda filia malamu awa na kanisi biso sotutu sepeli na ote makambo lusengi awa ebe ya makambo wana biso tubosanaka yango te toyebi bandimi mingi bali awa mosala eyadi te koparticipe na mosala eyadi te yango wana tukusenga tout le temps tata nzambe afungulela bino nzela lozwa bamisala lozwa lokokenda kufuta yango mbote futa niongo na yo awa tango kokoma kuna batali oyo bali kaka pepele ale leka kaka na kufelicite bino mingi nakanisi etikali mokelo komona bapaya bakulongola na Suisse bakuyela bino baya kutala mutindo nini organisation eya na bino nakomona soni te parce lelo losalinga makambo moko etusenga mingi na motema donc luvanda malamu tokana malamu tolanda nzela oyo bakopesa biso tout le temps tosala mosala ya tata nzambe po tozwa lifutu kuna tukokenda toyala bapassager na mabele oyo place na biso yadi kuna ou bien okenda esika tata nzambe ou bien okenda na lifelo place mosusu yadi te
donc nakusenga bino bana zone mer lusala makasi bakutungisaka bino sinsani tout le temps yake yafa kubebisa bino te obie kunyokola bino musala ya tata nzambe elombi kosala makasi po topesa contribution na biso po toganye kuna tokokenda donc bakolobaka na bino lokola nalobaki na bango badi baambassadeur il faut bamonisa ke badi bavrai ambassadeur ike eyadi te okendaka po a titre ya ambassadeur akenda kosala mosala mosala ya tata nzambe yadi ya kosekana biso tose récupere lokanisaka baninga na bino bana poto bana bato te banisaka bino tout le temps po koteya bango donc bino baninga na bino bana poto lokanisaka bango tout le temps na mabonde na bino po tata nzambe apesa bango mosala apesa bango moyen de vivre et surtout à permettre bango bavanda na mboka wana tango que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Suisse, badi très difficile pour que ça permis de séjour au vanda na mboka na bango. Donc ma bonne nabiso ekenda kwa tata nzambe afungula bango nzela bamonaka mwa clair bavanda na mboka wana base tolingi baposo ya oyo ya baétranger bakota na kati ya lingomba eyala esengo ya biso surtout na bango na biso toyala na esengo mingi parce que baoyo bayalaki kuyina biso lokola na Belgique tuyalaki baesclave ya babelge kasi sikawa bakotola bato so waliawa bakotia mobulu awa na Belgique nalobi na bango na journaliste wana yaki kutunanga na vi biso toya bato mobulu te loyebi ke na indépendance soko bakimbangiste te kana mindele mingi ya bino bakokaki kurentre te parce bakokima bafusile bakena kubombama na ndako ya kimbangisi bato bakolanda bango basoda bakolanda bango po kuboma bango kasi soka sa koti na ndako ya kimbangisi esili donc confiance ya bango eyalaki na biso lokola monsieur Morel ye moto azengelaki biso makambo ntango ayalaki na gouverneur awa ntango ayalaki administrateur eh bien monsieur Morel asali biso makambo kasi biso tutali yango te après l'indépendance arentre na poto bapesi pension ntango nalaki na Congo belge nanyokolaki bato surtout Simon Kimbangu alingi abebisa ili alors bapesanga nasali mabe lokola nini bato surtout balandaki tika nasala bango mabe sikawa le long de langapa Simon Kimbangu asa akufaki asa akei na ye esika ya malamu kasi nga nayebi esika na kokenda mbote lobondi la tata nzambe en présence ya badocteur banini na ye yo surtout asengi bolimbisi akanisi ke aka bino bakimbangisi losiku pardonne ye nakanisi maloba alobaki ya mingi po kolobaki mokili kosala donc bakimbangisi leur fier parce que bana na bino notendi bango kuna bakosala mosala lelo ase akufi ben bato bakendaki na enterrement na ye
il y avait quelques Aïlois, mais ce sont des Kimbangistes. Bandegone Bakatolke Balaki Kunate. Donc, un administrateur qui sur son lit de mort a Kolobake Nabusana Kinzila. Quand Senga vraiment Ayambanga parce que les titres. Tant voilà que à quoi Koloba mon côté, mais à mon niveau, comme pembeni et comme il passe. Donc, Bino, Bakimbangiste, lui à la fière, Namusala Nabino. Le monde, c'est exemple, tout ça, Nabino, Nabijal Nabino, Makambo, surtout, tout est à Makambo, Mbolo, et pas Moussus. L'histoire Bananzambe, Makambo, tout ça, là, et là, tout en Zambé. Tout quoi, vous savez, Nanzila Mabete, tout ça, toujours Nanzila à droite. Donc, les Cambio, surtout, to kana yangu avant kusala ma musolo mikolo ese kumi kutambula lokula nini soko tukevite tukuvevisa ba milimu na bisu pour rien aka ata basali boni baya kukuta kaka biso biso c'est-à-dire ba pauvre nous n'avons pas d'argent kasi malo batukupesa yangwana ekubongisa nzila ya baoyi bakubana na biso tovana malamu tokenda epai yoso tu kwa mokili eyala malamu mabe yoso tu elongola bamindele tobenganaki bango pamba te parce que bakotisaki biso na nzila mabe Mondele missionnaire ayaki pokote ya biso batindaki ye na position mosusu kasi akomi awa aye kunyokola biso biso vengeance eyali te biso bandimi ekoki te toloba bika tose venger non mais tata nzambe ye moko ayebi récompense nini akopesa biso tangu tukokuma kuna sika na ye tovanda malamu tolingana bolingo ya solo moninga na yo akoti nzila mabe benga ye pembeni pese malongi pa asalela tata nzambe kuna tukokenda yo soto wana pa kupointe yango yo evite bato oyo baya na maseke soko bayaka na maseke kana balingaka bango te kasi ntango avant bakumela yo balongoli bamaseke yo surtout yo omoni moto malamu oyo alors donc baninga totikala malamu tata nzambe abatela bino asalisa bino naoki papa paster ase alobi asengi nini nakanisi matoyi eyoki motema ebongi yango so tuvano nzila parce que baquestion na poto batunaki ngai bakimbangiste papa kasi tukumona souffrance oyo te wapitango parce que tosi kumona misère mingi mais est-ce que tu peux continuer comme on a kaka misère na vivana le esclave te biso surtout tuyebi ba difficulté na bino tokusala yo surtout kwa tata nzambe akokela bino mawa asalisa bino tutindaki bino comme baambassadeur soko batindi bino ambassadeur il faut bapesa bino moyen loya na bonne santé awa ya mboka oyo ye bayamba bino malamu mosala yo surtout bapesa bino moyen losala mosala po kozwa moyen de vivre bato mibale bakuya awa
kuleka na nkamba bakenda kustatisa biso makambo ya barrage. Eh bien, wakati esengo mingi bakumi na sika tukusambelaka batali limemia yana kati ya batu, respect yana batu. Babine, kama lukubomba na kaka kuna mbatu yawa te. Na biba hui badiawa, ba ambasadeur la bisu badiawa. Luku respecte bangu te. Lelo yo, badzonga na mboka na bangu. Lu yamba bangu malamu so, tumoni makamu malamu ya, tukuye la bine. Donc, lu makamu malamu te. Tangu na kubula ngungawa makambo ya lao. Donc, baninga, tuvana malamu, tusala yo surtout, po tubongisa mokili. Tanga biso, tolingi, tosala musala tata Nzambe na motema moko, eh bien, mokili, balibi mokili ekubongwana kate, ekubongwana. Tuari capable ya kusala makambo yo surtout. Kasi ifo boye pana na biso bana tata simokima. Ladi na mission monene ya kusala mbote makambo yo sutulu salangu na bunzambe kuna tukukenda nde tukuzwa difutu tokani Asisi Bwana komba tata na mami ni musanto. Amen. Dirigeant oye. Tolandi te. Tosimbi te. Donc question asuka bana poto tokozala kaka na mpasi tokobonga te. Papa kesolekela lobi nini na suka. Mokili kobongwana oye bandi boye kumbongwana te. Papa kisolekele aki kosunye likabo moko ya barrage ya Mpioka. Pona bayeba kete ba machine nyonso oyo ekoya. Soki eyi ekotourne nde na courant. Yango insistance ebandaki kozala ete Mpioka ezala po ete ba machine nyonso ndenge ekoya efanda teme esala musala na yango. Alobili likamba bamindele. Oye biloko nyonso eutiwa. Epai na bango po biso bandimi tomonaki ekete neka banyokolaki papa Simoki Mbangu banyokoli mpe biso bazala bango kuna kasi bango balobi ete bango bazali banzambe. Yango toyokaka na libondeli ya papa Simoki Mbangu kiangani ete tofandi na bamboka mindele tozali kosala na bango elongo. Eza ndenge wana tozosala na bango elongo. Papa kisolokela ekosouligne likambo moko mosusu alobi ete malgré banyokolaki biso kasi bakoya kokota na lingomba tata Molimo Mosantu tata Simoki Mbangu. Mabondeli mpe na nini na misala eza boye te. Bon mpona ngai ndenge papa alobaki lobi na temple makambo yango mpe emonani nalobaki ete batata balobelaki likambo yango. Yango pe nayebisaki papa alobi yo mutu oyokaka yango, yo mutu ozalaka, yo mutu oza na yango, yo moko kende otya makambo na yo. Yango apesi ngai nzela ya kotya message ya papa Kisolokele. Nabanza bana mike peut-être moi passe kasi biso ba mikolo sito yoki na matoi na biso maloba ya papa Kisolokele ba promesse ba pesa ki biso te tokozala na mpasi te kaka kasi esenge koya misala ekomonana kasi
tozala bana ya botosi ya tata Simo Kimbangu ya kubomba mibeko. Soki tobombi mibeko na papa Simo Kimbangu kyangani oyo ne babengaka na Kikongo etwe ntwampukwe oyo ezali kaka ebandeli eza boyete ebandeli mais mpona nini bapapa balobi ete toyoki insistance ya papa Kisolokeleki makambo nyonso ebanda wapi na Nkamba wana likambo te yango tata mokokisi ya bilaka azali kokokisa nde bilaka ya batata tolandi na kati ya message ya papa Kisolokele mobulu eza na kati na Lingomba bato ya maseke bazali to bazali te papa Kisolokele alobi malamu eke soki balingi koya kokosa biso na nzela mabe batikali kolongola maseke na bango batikali kobomba bakoya kosala pembeni na biso koyebisa biso makambo ndire ozokanisa makambo kitoko nde zoka nde maseke na ye abombi tozali te tozali te baloni akole kasi ye alobi eke tozala na nini na mayele yango tozomona lelo oyo turbulence ekoti na makasi na kati na Lingomba na biso bandimi kasi tozala na mayele na biso ndenge moko papa alobeli yango ete soki omoni moninga azobunga nzela te ya ye zongisa ye tozala teke moninga azokobunga nzela yo tika akoya malamu akweya penza malamu komsanga pe ale na yingele na esika wana ezosalama te ezosalama te tolandi matei nyonso papa Kisolokele alobi epe alobi très bien aye kopesa biso au revoir po apesaki yango na commune ya Lingwala to na Bukama na paroisse ya Bukama mpona nini po bayebelaki ete papa Kisolokele aza mondimi ya paroisse ya Bukama yango likambo wana yango ozomona na lelo oyo olingi oya na Nkamba imbangi na yo fo ozwi paroisse esika kosambelaka mais okende kozwa yango esika mosusu te donc ndenge yebaka Kisolokele alobayelaki yango donc akendaki kopesa au revoir babala ya Bukama na commune ya Lingwala mais elakisi ete kuna ye esika ekutaki na Nkamba po ete batangela ye mondimi ya Bukama eza boye te biso mingi tonegligeaka mais bango moko babandaki kotosa makambo nyonso wana yango papa solo bana na biso ya dirigeant bana nyonso ndenge otindaka bango tosololaka tosalaka baprogramme ndenge nini tokokotela na Nkamba ezala jeteki ezala bagauche bamouvement nyonso ndenge osengelaka bango bakado surprise topesanaka matei tosalela boye tomoni mpasi po biloko oyo ekoma awa bamashine po ekoma awa na badebrouye toza na mituka ya biso moko oyo aboye kasi na ngonga oyo biloko oyo efue eya mituka nyonso wana ekufi kasi tosengi kaka papa ndenge papa Mfuma Mbanza abandaki koloba ntango nyonso toyebi eke tozali bato masumu kotontaka biso na makasi nyonso te na malembe papa po tokoyaka te opesi biso mokumba kasi otonti biso moke na ndenge ke toyoka nanu mpasi totala biso soki tokokomisa
Dirigeant oye. Tokomisi tokomisi. Papa mapambo likato za kusenga. Pe olobi yango lisusu. Eke biloko yo ekozala libanda te. Ezala na kati na bandako. Esi ekomi. Toyebi ete ndenge toza ko sanza oyo tokoti bamvula soki ebandi kaka tobandi kotia milona na mabele oyo papa soja biloko nyonso eza ya 3 mois so totia yango na mois d'octobre oyo po te récolter na sanza nini na janvier. Donc d'ici janvier papa biloko oyo ezala na kati na ndako ti biloko semence banani ba biloko nyonso wana ezobima ekota directement na machine po ete emonana esala mosala na yango nyonso wana papa toza kosenga mapamboli osengi biso tokontinue bacotisation totonga bandako oyo ekozala biloko oyo donc tokopema te dirigeant oye tokopema te. Oui maman. Atolingi topesa précision limo centre papa na bosanaki lokola biloko oyeye avant ekokitisa tokosenga batechnicien bakolo biloko donc concepteur bato basali biloko oyo pa tosombi esengeli bamona ndenge nini baengin ndenge nini biloko ekokitela esengeli biloko ndenge tosombi bolokwa toza na kati ya contrat normalement soki tomitongelaka ndako ndenge tozoloba boye nde toyaki na technicien ya chinois tolokola toza na contrat atambolaka bazalaka nde bakabolaka neti Afrique eza divise na basecteur toza na technicien moko oyo aza na ngambo na biso RDC na bamboka mosusu esengeli biloko oyo dans 2 mois technicien aya po aya koinstalle yango. Mais papa tozali kosenga engin oyo kokitisa biloko ezala ya malamu po ekita malamu po babiloko eza kuna eza très fragile soki ekiti mabeke babambi conteneur na mabele biloko wana ebukani ntango technicien akoya akokomande yango tokosomba po eya na avion papa kouta Chine eza pasi. Donc dans 2 mois esengeli ndako ebonga biloko bainstalle yango technicien aya po eza na garantie na bango ntango ya koinstalle akozonga bongo te akodemare yango po amona vraiment ke machine batekeli biso eza ya malamu ekosala etango ebandi kosala eza pe na eza na dele nango dele wana soki kamwa eloko ebebi lokola eza nanu na kati ya contrat na garantie nango garantie voilà mona zalaki koluka yango na papa donc makambo na bosanaki koexplike nde yango wana toza na 2 mois po bainstalle yango sino te tokoperdre garantie na biso papa précision na ngaki kopesa mais papa transport ya koya ya technicien badémarche esalamaki déjà biso moko tozwaki badémarche makambo nyonso eza déjà koya na ye billet na ye kolongwa Chine Kinshasa Nkamba tobongisaki déjà wana nyonso papa ezali kaka esika ebonga tobengisa ye aya mutu pe oyo ayebi français te ayebi lingala te aloba kaka mandarin mutu pe oyo akosala ki interprète papa aza déjà voilà précision tona topesa papa yango aza dirigeant courage dirigeant dirigeant oye papa soko lingi eza nango eloko apamba na miniti oyo pamba te bolimbisi tolanda mwa moke na nzembo ya fete mwa confiance papa lobaka je na dirigeant papa eza eloko pamba papa mfumwa mbanza osalelaka yango papa mizele esengelaki akende na Hollande na États-Unis koprésente programme oyo asalaka ayebaka anglais ya moke kaka mais esengelaka kende kosala yango liboso ya mindele na mindele ayake pa ya papa mfumwa mbanza kosenga ntango akendaka kosala démonstration na miso bamindele anglais sopanaka lokola mai pe papa wana na bosani kombo ntango baaméricain balingaka koya
nani komba papa wana na bosani papa mfumu wa mbanza azalaka papa mkolo papa mfumu wa mbanza atiaka anglais na munoko wa tata wana sali ki interprète ti akufaka azalaka na anglais po papa pesa mandarin na munoko na biso eza pasi merci papa tozali kozela papa okokisa bilako olobaki je ferai de vous des personnes qualifiées dans merci papa merci dirigeant oye donc elingi koloba ete bikateli oyo tata mokonzi abula asengaki ya $20 demande spéciale nanu esili te tokonfondre te na oyo toyi kosalala le 3 octobre wana mosusu wana butongi Yerusalem oyo demande spéciale toyebi ete koyango na Yerusalem kasi nyonso tokopesaka eza na mosala na yango yango tolandi maloba ya papa kisolokela alobi ete bokomona yango motungisi na titsani kasi eza motungisi te bazali kobongisela banani biso bamashine oyo ye ndenge papa alobeli yango toyoki domaine nini na nini donc kuna ndenge misala etangami wana oyo ya mwamba société mobimba oyo ya mafuta huile végétale compagnie mobimba eza boye te oyo mpe ezosala basemule donc misala ebele oyo eza na mashine papa pesa biso kaka makasi biso baagriculteur mabele si opesa biso pesa biso kaka boyokani misala nyonso wana ekoka komonana po soki tonéglige bilanga sikoyo oyo tobanda kotia na bamashine tobanda kozwila wapi donc tozala makasi na bilanga baproduction wana yango nde koya na machine etransforme mpe epesi biso nyonso mosala oyo papa ndenge olobelaka yango nyonso ya bio na ya bio donc tokoluka baingrédient te mabele si opesa biso yango afrique mobimba ndenge papa diangenda alobelaki yango ete mabele ya afrique eza na posa ya baingrédient te po manso tata nzambe si abongisa yango ndenge esengeli yango papa ngai natie kaka commentaire moke na maloba oyo papa kisolokela alobisi biso ndenge tolobi mituka oyo nyonso ememi biloko oyo baninga bato basalisi biso oyo ya biso moko nyonso ekufi mbala moko kaka na ntango eyoki kaka ke eyaka nango na nkamba ntango nyonso eyaka na yango surtout ya papa bejo boyebi yango malamu kasi ntango eyoki kaka keke oyo biloko ya dirigeant ya ye moko ekufi kanisela mpe papa baninga oyo bakolemisaka motema ya kosala ete se baconteneur papa mpona yo moko oza di domaine papa nakokoyebisa yo te nakokolakisa yo te po eya na nzela malembe okanisela mpe bana na bino ndenge bakitisaka mitema ya kokotisa biloko yango na malembe baconteneur sikoyo a partir ya loma wana Kinshasa Matadi Boma Mwanda pas de problème pour qu'on a évité les Kanakamiki. Ce qui est quotidien dans Angela Nkamba, oignon c'est que Kakana Nkamba. Nani Mboama. Donc, si kawana papa, on va pesa kabiso maboko, on a kokotsa. Biloko yo na malem, électricité ba conducteur, ba chauffeur. Bango nyonso bazaka bana na yo mapambo libete za kosenga pai na pana bango na bango batu bakumbaka na bango kolo biloko mapambo likaka biso nyonso za kosenga
mpo na ngai na telemi na nga wana okombo tata mwana pe tata molimo sana. Maboko eyokani te. Soki tolandi maloba ya papa Kurutu na maloba ya papa Mbenza elakisi ke toza à côté te, mais toza tout droit. Bongo be bongo te. Toyebi ba papa batika kiso na cercle. Bongo be bongo te. Tobi na cercle. Biso toza kolanda o batindi biso. Surtout likambo ya courant. Papa batika kimpioka. Kambana foye salama. Lelo tozala makambo ebele. Ebike mutu na mutu tozala kado na ye. Ezali bi ezali te. Oya bino yokoma na minute. Combien de jours? 3 jours. Est-ce que j'étais qui à Zalia? J'étais qui au lobby ni bana baoyo. Kimbangis moye na kombo ya tata mwana ape tata molimo centre ya liboso une église kimbangiste sans kamba na n'est pas une sokoze église kimbangiste ozangi kamba mawa voilà luledu ezawa nzambi tata nzambi mwana nzambi molimo centre bavandi awa Maya sima evandia epai ange abimilaka na nzete epai nzete mataki yango moko Bible papa Simon atikelaka biso ekweyaka soki na luvaka boyo za église kimbangisi ya ndenge papa wana kaka enlever les rideaux dirigeant oye botia makele mingi te makam na koloba banda na botama ba dirigeant basala ba feti ezala kwa mutu azwaka mulimu bazobete na mutu po azwa mulimu makambo zaki kosala wana soki bopesi kado papa mata bandeko na yo bana na biso basala me oyo bopesi papa ye moko batindi ete ekoti na mutema telebi ake atali asali okutu bino bo changer ye moko apesi point 10 ici dirigeant na lobi boloba mingi te awa tokomi na systeme ya yeme tata nzambe na bana na ye oyo azotinda bosala yango bokosala coach de coach ye wana baconseiller na ye bongo to bongo te apesi bino bosali biso mpe toza na devoir na biso tokosala awa nde nazokanga mwa moke bato oyo bazoloba bilobela po yo banzete eza 10 ifo kata yango yo leki okati ya yo faki lera boya akati ya ye de mekolo bateke lera yo kati na leki po basusu bazoya baka wana eza leso nazopesa bato abaye dirigeant oye papa likamoko eza boye 2 minutes nazozwa 2 minutes na silisi mokonzi moko asalaki fo pa akwei akatani musapi asuka
Protocole na ye alobi, tout ce que Dieu fait est bon. Mukonzi asiliki, donc il est musabinangi katani eza bon. Allez, botia na kasho. Kimbangisme oui. Batie na kasho papa. Ah! Alors, mukonzi ake kotambola na zamba kuta na banguna bakangi il faut babomai. Abisoki nazaki na protocole. Mais tant que ba contrôler ba moni musape zangi ba biso toliaka nyama o ezangi musapite ba libérer azongi. Tango azongi a se rappeler phrase et lobaki protocole na que tout ce que Dieu fait est abi bobi misaye ba bimisie tango aye apesi li solo tala na kendeki mais lokola musape katani ba libérer nga ndengo lobaki que tout ce que Dieu fait est bon eza solo bon protocole abingeta soki nga potiaki nga na kachote mais le temps to beto kene na yo yo bakaki batika yo ngai bakaki babomaka tout ce que Dieu fait est ce que Faki fait est bon ce que Dirija fait est bon ce que Koriki fait est bon Kochinani tout ce que Dieu fait est bon papa jeteki bayoki batenga musapina ni soupe eza na pilipili papa donc ndenge nazo vutu kawa lobi déjà papa je rentre pour lundi na raté réunion donc na matisi siko degré ya sensibilisation na silisi na komba tata mwana pe tata molimo santo c'est vrai sinon te makambo lobi eza ya solo mpona koloba ezali kaka dirigeant na jeteki mais lelo yo même baga